Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba papa. Ndeko ya Congo botu nanga nini o akitaki mokola mardi 31 décembre 2024 awa na komini ya Ngaba yenani Monique Kassie Pakwala soso ya mboka Force One, la femme au bon cœur, Yaya, Bweba Pebo Kangake, akitaki na ba orphelinat mibale, ya liboso bandaki bongo awa, na avenue Lobo, na komini ya Ngaba, Yaya kokita na ye, batu ba kompanya kiye, ba akoti na orphelinat, lisanga ya ba Kristo, tango akoti, bana ba sepelaki, komona mama na bango, bayambie na esengo. Orphelin moko, atelemaki pona kosala prière ya komona visite ya mama na bango Monique Kassie Pakwala soso ya mboka Force One, la femme au bon cœur, a sali prière oyo. Yemoko Force One, Monique Kassie Pakwala, soso ya mboka, la femme au bon cœur, a telemaki pona kosola na bana boye. Nazo ba prière na bino, na sepesi komo na bino na fin de l'année o na lingai vraiment na ya awa ka pona mo na bino susu. Na tika Monique azalaki bébé mais na tinda mi frère Franck Ayaka. En tout cas na ba lelo bana ya komo na bino na moni ye pa koli na za photo na ya avec mukie. Et c'est mon langage ça komo na bino na ebike awa ba ministre bazali, ba docteur bazali, ba avocat bazali, ozala kaka bien, olanda ba conseil ya mikolo. Bokenda ba classe na yebi foko tanga po bato minene ba obima na esika o. Na sepe komo na yebi ke to mona lisusu na début de l'année a to mona lisusu otika malamu. Tellement ezalaki ba jour ya ba festivité, atambolaki maboko pamba te, amemelaki bana ya kolia pene ya komela, azangisaki pe enveloppe te, bana ba sepelaki, mwana o bazali komona, bayaka kotika na orphelinat na 2 mois, lelo akoli boye, ba pesa ye ndoi, Monique, botala ndenga yambi ndoi na ye, ezalaki esengo na ndenge ya kosakana te. Nakobima na ye awa na orphelinat lisanga ya Kristo, akitaki bongo awa, na aveni Kianza, na komini ya Makala, esika nini ayaki na orphelinat, Mama Dorcas, kokita na ye pe kokota, bana basepelaki. Mama Dorcas asalaki losambo ya kafu kafu. Yemoko, la femme au bon cœur, Force One, soso ya mboka Monique Kassie Pakwala, asolaki pe boyina bana. En tout cas na moni. Na otika bineto. Na otika bineto. Merci beaucoup. En tout cas on accueille déjà na bana ba yelinga zamba liboso te. Mais ndenge na moni li esika oyo na condition o bana ba vanda. Na za mama. Attends, on a otika bineto. Otika bineto na kotika ata na voyager le frère Franck yem takozala kwa bando ya mingi ou bien maman Lili Telema maman Lili ça va être ça va être déjà de en tout cas tu otika bineto ngana équipe na ngai mobimba tu otika bineto na yo bima passe yo na botba dans ma triple na moi na yo qui passe na case la condition mais ça qui va dégager ba tu non c'est bleu à moquiller maman n'a pas peut-être pour te sommer en photo ça non mais tant qu'on va quand tu sommes à beauté maman te le côté bino mabo merci beaucoup ngala ekota bino bana bonne année na ba belle le funa yaka awa na ekota la bino mais la condition oyo ezali problème te na koya kozonga ona yeli bino ya muke yango wana bonela bolia bonane na bino mais na koya kozonga
atambolaki maboko pamba te kaka ndenge atikaki kuna aye mpe kotikela bana ya kolia na ya komela oyo nzambe apambolaki ye wuta ane mobimba 2024 na yango akanisaki mpo na koya kotikela bango ya kolia mpe na ya komela na oyo nzambe mpe asungaki ye na akobima na ye ye moko Force One Monique Kase Pakwala soso ya mboka la femme au bon cœur asolaki boye mbote Zakari Mwamba te lisanga ndako oyo eza ndako na ngai lisanga ya bakristo eza ndako na ngai nayaka souvent kotala bana baorphelin baza awa ya mike ya mikolo eza mbala liboso te oyo eza ndako na ngai j'ai l'habitude de fréquenter cet orphelinat na ye lelo po tokomi na suka mbula kotala bana bazali na posa omona ngape nazali na posa omona bango donc lelo eza mokoto otambola baorphelin ya ba porte à porte donc ezaka awa te tookende sous place mosusu na ekotika mwa kokabola mwa eloko moke na bana oyo tokaboyi na bango ya mwa ya kolia ya komela basepeli mpe komona ngai nga naza chrétienne bible elobi na biso la religion pure ezali kosunga baorphelin na baveuve nga vraiment oyo ndenge nalobaki liboso oyo eza ndako na ngai j'ai l'habitude donc na mesana mpenza nalinga kolia na bango navandi mpe tolambi tole na bango esika moko oyo eza vraiment esika na se sentaka chez moi awa nakosenga na bandeko baza na mwa makoki bakanisaka baorphelin eza kodefisa nzambe nzambe atikala na nyonga mutu te oyo kolia kokabela baorphelin yo moko omona poshi na ye ndenge nga nde naza bona en tout cas nayebi teke naza nango me nazangaka te mpo nayebi ke ndako oyo esika nakotaka esalaka mwa makambo nango eza na basekret mingi kokanisa baorphelin oyo baza na makoki na obenga bino na osenga na bino boyebaka kokanisa nde baorphelin eya musala oyo nzambe apesa biso ya makasi yango oyo oui ebele baza na yango koleka ye kasi ye na muke oyo nzambe apesaka ye akanisi koya kotala baorphelin mpe komemela bango ya kolia mpe na ya komela na yango kabola lia na ba oyo bazangi ye nzambe akotalaka na ye na 2025 na ndenge ya kosakana te oya boye topesi longonia na mama Monique Kase Pakwala soso ya mboka Force One la femme au bon cœur na oyo sali pona ba orphelin nzambe apambola yo okende toujours liboso eyokani Zakari Mwamba Petit Zacle Zakari Mwamba Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa